basa pembe basa mona beknis oyo aza mwasi ne botika ye on a voir moi na bino est-ce que vous mbonga Calais changa le il va kalunga ba tuwa tele ko ba tele ngane lo ata fois est-ce que la lobby déjà leva lobby non mais là pas en gâté maman Calais on manque ngaïté on combien patient là va s'il te plaît maman nazaya kosumu ki sanga nazaya na komaka ngati ya grand frère calme Calais taïmo est-ce que papa na lobby déjà na lobby est-ce que na lobby déjà maman bazo lingo to côté le mana yote Calais kenda maman ça va moi je suis bébé na famille maman non kanuma mabe là mabe bien je mabe ouais comme monotonie papa otala nga na nyopi longo na nyopi omona nga mwingo angolo alungwa kuna na linga na pokwa papa mi pas respect na linga vata mukola de la stade Nous sur le pango yo. Aujourd'hui nous va encore malango attends là faites attention dans la kala ina moi ça va bien faites attention kende mama yango nango tula to ninya et comment ka soko zoye madame faut comme c'est moi ça film na yo film na yo on fait et l'homme m'appelle comme la famille maman na ye na famille nga batu bazali yo batu baza et puis Calais faut ka soko zoye mana c'est faut linga ye mwana tike mongo c'est bien baba ko vieta boule donc ta boule linga bile bela mais mais pour la famille soko zoye la nini et le mabe on a fait pour rappeler que c'est ngamo de bater na mabe yo na matanga olelisa batu te yo beba bilo mi baide mo saka na bi mabe bilo mi baide omi je me suis des fois vous pouvez arrêter vous continuez à maquiller nous yo kota boy kota na boy yo ko ba fese kota me chama na chemise faire le point de la tête là pas je vais boy Calais bonjour toi c'est qui mais je te pose la question, c'est qui? Comment tu as posé la question comme ça? C'est parce qu'on présentait il y a mon ok, c'est ça. C'est ça. Caleb, yo kaka papa. Yo ça va non moi. Caleb. On m'a dit, quoi 7e? Quoi 7e ou ya do ba pe kisaka ya tika bido. Ouais, on peut ça nga idée la nuit là. Il pense que idée, on peut pas ça bien idée la nuit là. Idée c'est ça dit ça là sérieux. Bon on l'a dit na yo. Tika pe bana ba pelo ko papa. Papa ya kananu. Kadana yo si moi si musu awo. Na donc ça papa parce que ba non, ce que ma belle yo lobby. Et ça te que bisu ça. Tala moi si musu kale ba yena yes. Bonjour papa. Hein? Allez. On a le plus bonjour en tout de Kiwi. Tiens qui? Toi Caleb. Moi ça Caleb. 7e moi ça Caleb. Maman terminal. Na plus ko bazo yema na bazo no. Baluka na go. Papa. Yaka. Calais. Vous êtes derrière des motos à mon mettre le divan. Pour qui nous soyons ndenge. Pour son mesure taille ndenge. Calais vous ngimo la propriété. On va la propriété va te descendre va te la ba sakani. C'est mon cadre de chirurgie. Maman. Yo no Calais bini. Pardon. Bela malade mekuwa. On se des aussi. Calais. Yo batana wewe wewe pone lamba te. Mutu zuko kupona te. 12 please. Yaya, hata utomsono bateka mana mwana na wetu. Na uswayo te. Mama, Calais. O mantanga. Moi si le connais qui m'a filmé. Moi si le qui m'a tonga. Maman comment là? Maman comment est-ce que vous avez ça na kombo? Comment là? Papa. Pour pousser la tête au bas comme. Yo. Bima, kende. Faites attention. Kende. Calais, Bima kuna. Allez be. Ouais, bien moi si peut-être au terminer la règle, mon père va cailler. est-ce que ce qu'on va la vraiment?
bongo bala ye oza mosala makasi oyo ese monene Voilà. osalaka akoma na niveau na Voilà. Mais c'est le choix. Viens combattre les talas. Bible, ils ont comme ça parce que après, mais quoi, vous avez une chose, la famille basse. C'est nini. Omoni était? Omoni était? Maman, ça mannequin, ça mannequin. Ya wapi mannequin wapi? Papa, excusez. Hein? Bonjour. Osa bien? Eh. Ah, maman ndani yaka sura nao. Maman? Papa, nazoluka aérodrome numéro 75. Ozoluka nani? Nazoluka frère Caleb. Ozoluka nani? Caleb. Ngata tena Caleb. Ah. Maman, bokota lupango yango. Eh. Aye nani? Aye luka Caleb. Aye luka Caleb. Maman. Dala mutu katele si bande. Mutu ke kata. Bonjour maman. Maman na Caleb. Oyo yana Caleb aliboso. Oyo leki ya Caleb. banda ya Maman na mutu ke sali bande. Mais tant que vous tenez singa bodu frère vous mettre fille singa na yo. Na zamu no singa na yo. Basala matoi pour vous. Ono bakale. ozoluka nani nini papa lobi nani nini otelemi Caleb pongai na za ngape nande nani Mama la Caleb. ngam na boti Caleb ngai nde ya na Caleb nga na bota tika mpenza moko presse ya wel ba utiko bengo siko telefone ngo Presse ya wela bengi? nalobi mama bongo kombo kasi Comment maman Sifa, maman? Sifa Novelas. Moi je l'ai trouvé na Novelas. mtoto katanga mama kotana biso jamais kwa sababu mabe mtoto kisangani hapana na bibira hapana mama kasi babenga ya Caleb Tika ngamo na benga Caleb. Caleb. uko mtoto kisangani hapana ananusu kufika pale Caleb. mimi na kumundukisha na wewe Mama Caleb ye. yadelwe Zonga boy kuna. mama limbisa biso mena vina concurrence La vie compose papa et maman et les enfants. bana no ya banda sois à l'aise Caleb, aye la kamne moko katani sali banda. Nazo le kaka boy. Papa, nazo luka Caleb, ngata tena Caleb. Sifa ngara sala katena zangi musala oyo kandi ni martyr ya ye na ba vareza tia yo kuna Boni boy. Zalaka ka wana siku musala ba kopesa yo. ya Sifa ngapi na za busala zone ya classe yaya Rufi yo na classe esimba te est-ce la classe va te ka encore Makango ba délégué. Maman bobenga nete. mtoto ni sangani Nasema ka Swahili. Combien que nyuma bato ka bango moya. Anataka askari jesa pande muntu kati Hapana. Hapana kwa nini njole? wana bazolo ba Swahili ya bora Swahili bora mwasi oyo biso tobande koluka oyo ozwa ye la femme qu'il Maman na fallait présenter bino pété. limbisa Ça moi c'est ngata. pasta nini bo ofi zobunga lipango na longo lipango basa tina tozoya na bango awa sikoyo ye moyeza mwasi ete mama ngai mutu na bota ye okomi mwasi ne banda lelo Caleb. yoza mobala Tika makambo ya buzongo. yo bala ebongo yoza na mwasi Bonjour. Mais nzambe na lobité. zela nzamba keng abimisa elongi na mapata alebi mwasi ye wana Ozo mwese kitofunza maselo SMS. Toi, nzamba benye na WhatsApp moi si tozoluka yeyo, aye, yemo tena mutu ka Papa, photo sambela nano que Dieu nous dise quelque chose. bombata mangenge bino mibale kasi ya Caleb so rate opportunité oke basa bien te bazoya oza sangu Caleb omoni soki na bambisi oyo yaki na bango wana ngai take tata kaka ndenge ofandi wana mara moko kutimie. oyo soki na mbisi aza mbisi ya moto moko mama lebi tolia kite bobi Tokobondela pour moi. Caleb. tolia kite lobi yo Yemo ko. okay papa topesa ba valeur topesa ba valeur Mama ngamu na koti yo. Bon, mais la tasse sucrée casse. au secret
ya oteka toni 70 € au secret. mokende naza retard na ye kozwaka ye bokena ye bozwa mpena gena 30 $. Kuite une semaine namona bino te yaya okende bien bobi mabomona motuka te boya otala motuka kasi papa biso tokenda no foto kutana pasteur pasteur nini Caleb pasteur nini okekuna kebe biso makala Caleb ozaki ndoki tu oza pena normal ngamo mna bota yo na misunyo bapesa yo ya kindoki ezalaka te boniko bokende bovivre rendez-vous na pasteur falaki passer Paco mabele pasteur nani passer Paco falaka mona pasteur Paco bokende te ngai nini naza bona tindi bino vers ti tete bokende tete bolongwa tete bokende température 40 ah bolongwa kuna bosisi boke flamingo bopemi ça éviter biloko ko esa bien te zela tokokabula ozolela ok bien mama kenya na nani na mona ondo bon ngamoko mna kocha ngo bopesa nga 50 bozwa 20 ngai namona liboso mama tozaka meme na limeme na bolingo nyonso ngai na liboso bopesanga da wanga pa ya $70 ya $70 okende bobenga docteur aya na mbeli opération bopanzanga bobimisa mbongo kalunga ben olondo aya tika mbongo omela oyo moso nga moko mutana na client nga atuni ngai na koti eza nango franc congolais o le contrefacteur et puni de servitude pénale ekokanga ngai eza dollar ou bien to pasuli yango oluka mutobotsa yo oluka mutobotsa oluka mutobotsa nabombela yo nakota menopause nabombela yo nabombela yo menopause kala oluka mutobotsa bana sopara nga bopesa mote mwa mwasa soka yana kofinga na niveau moko ye ndenge eza wana alukaneka libala kofinga ezali ete mama bilisa na mbongo na nzoto te na nzoto te apesa mbongo nga bomu nakoti moto na ngai apesa mbongo mais bozozwa reta badokter papa sala fo ozwango papa